Yabino yango. Donc musu se zati. Donc boko senti bilei nango, boko découvrir ma solo ebele, boko mona makambo ebele donc sepeli sabino et longola bino ma ba souci banine. Donc site na bino yango. Boyoki yango, hein. Bisous bisous. Bisous 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 bisous. Boulou Yena Congo Swiss TV. Boulou ça c'est du bio. Et nous là que Congo Swiss TV c'est du bio. Kuna Tobiaka il y a ma chambre froide d'été. Vraie information. C'est Congo Swiss TV. Boulou et Yoka Soda Congo Swiss TV. Tsunga Oui, bana poto, bana bipa union saison bino bolanda biso. Vraiment, vous avez zabete bolanda Congo Swiss TV. Yango ne peneza ma solo ya malunga, eza na makambo pene ya malunga na kanti boza décider. Congo Swiss TV, Congo Swiss TV. Na gangi bafwe. Et l'autre motivé pour poser candidature na commune biso ya Bandalungwa ezali vu que ba problème pour toza na commune biso biso na commune biso ya Bandalungwa to botami awa to koli na commune biso ya Bandalungwa to yebi lo ndenge ezalaki na lo ndenge ezokende parce que to koloba ke lo bandal na biso toza ya kufa eza lo susu ndenge ezalaka ke bandalo biso to kolaka tant tozalaka bana na bandali ya lelo eza lo susu ndenge moko. Alors, vu que tout ça va pour le bandal, et que tout ça va initier des projets de belé, autre là qui va conduire, il va cambier biso na mandat autour, ils ont les gars, c'est que tout le monde une solution té, les au monde lelo, pour postuler, le col là va candidat conseiller, na commune na biso, autre bandeng tout peut trouver, il y a pas problème où ils ont na commune na biso mo ko ba kolo commune na biso bana ya bandal, oyo bazolanda na ele oyo. Ebele na kasi na bango bayebi na bako bayebi te ke to banda bitumba oyo utakala to initia ba programme na kati ya commune na biso lokola ba programme sala salongo na moment oyo gouverneur alansaki programme ya Kinbopeto biso to mona kiete esengeli te ezala Kinbopeto mais esengeli ezala nde sala salongo po ete mutu oyo azo sala salite nde esengeli ayebana koya kotika kosala salite. Alors pour atika kosala salite esengeli ba associé na kati ya programme nde biso tosala ki programme ya sala salongo oyo to proposer ki na bakonzi ya mboka oyo basepelaki na yango mais malheureusement esalema te nde programme wana ya sala salongo nde tokoya nango po toyeba kotyango na application na commune na biso pe commune na biso ekoma ya solo yaya mpona kokomisa bandali na biso bopeto esengeli te ozala licencié esengeli te ozala gradué ozala tonani eza problème ya volonté et ya kolinga commune na yo nga nalingi commune na nga ya Bandalungwa tosali makambo ebele na commune na biso oyo totangisi bato to encadrer jeunesse topesi bato misala na kati ya commune na biso oyo eza problème ya kozala licencié te eza problème ya kolinga commune na yo nga pona nga commune na nga ya banda na zo zongo lokola ndako ezo senga te pona za licencié pona bongisango te na zo bongisa banda et puis na ko bongisa po banda c'est nini yo sala ki na avant ba pesa confiance et le ni yo sala ja bala banda na bana banda to sali makambo belé papa na banda na biso to pesi na d'abord ba jeune ya banda na sala na encadrer jeunesse ya banda na encadrer ba maman na pesi ba formation lelo to komisi bango réellement bato na kati ya société. Alors bandal na biso tozana ebele ya kopesa ngo ndomwe to sengi confiance pa na bango ba renouveler confiance na bango pa na biso to ko décevoir bango te naza candidat numéro 152 na municipalité ya Bandal na ko décevoir bango te to koyeba na ko kosalela bango ba pesa biso confiance to ko décevoir bango. Mais on a na Bandal il y a beaucoup d'espace culturel bon négligé ngo. Est-ce que ça peut dans les candidatures na hauteur il faut commis conseiller tata na ebisio que bana Bandal ba pesa biso confiance to ko dit ko étaler makambo nyonso to koyeba na ko kosala wate mais na ebisio ba pesa biso confiance et belé ba yebi ba programme na projet tozana papa kaka ba terrain te omoni lelo biso na kala tozaka soki mwa problème oki ata na foyer social au PMI
mais lelo foyer social ekufa moto na biso kutu tolobela te espace moto na moto. Ok. Espace moto na biso ya bandal esengeli tozongisa yango lolenge ezalaki. Espace na biso ya foyer social bipai wapi baparent baboti na biso ya kala ya mikolo bazalaki kovanda esengeli ezonga lolenge ezalaki. Toza na projet moya monene oyo tokoki kosala na commune ya biso. nayebi soki na programme oyo tozalaki nango ya sala salongo programme monene oyo totiaki en place mpona commune na biso tozalaki na bapartenaire oyo esengelaki tosala na bango mosala wana ya bopeto na kati ya commune na kati ya programme c'est que topesa bamama oyo nyonso bazoteka na espace vert na banzela na kati ya commune na biso na bawenze ya bandal bawenze nyonso ya bandal topesa bango bapoubele bazala soki azoteka biloko ne azoteka salite ne azosala azotyango na poubele adi wana eleka te mais toza kosenga bapesa biso confiance tokoyeba na kwa kosala makambo wana kobongisa commune na biso kozongisa yango ndenge ezalaki kotya minda na commune banzela na biso nyonso ya mike ya kati okotya yango ndenge nini yo komisa mbongo nona libenga to mpe kozala ndenge nini en tant que conseiller communal papa commune ezali entité territoriale décentralisée c'est-à-dire commune azali autonome commune aza na budget na ye commune aza géré na bourgmestre adjoint biso baconseiller communaux nde tokoyeba na kwa kotia babourgmestre en place alors d'où nazosenga confiance ya bana banda bapesanga confiance wana ngai na kopermettre te ke bourgmestre moko oyo ayebi commune na biso te ayeba na kwa koleka na kopermettre te ke tozonga lisusu na nsima na kolelalela ndenge biso surtout na banda tozolela bourgmestre kutu toyebi ya mbala oyo biso moko baconseiller communaux nde tokovote babourgmestre alors tokovote kaka oyo ayebi commune na biso malamu oyo akopresente biso projet de société na ye oyo ezokende à l'encontre ya besoin ya bana bandala po makambo na biso eza makambo oyo etongisaka biso na commune na biso alors d'où biso oyo tokozala bana ya bandala oyo bakozala na niveau ya bainstitution tokopermettre te tozwa mokonzi oyo wapi akoyeba na kwa kozongisa biso commune na biso alors bana bandala bapesa biso confiance bapesa ngai confiance numéro 152 bapesa confiance na kovote bourgmestre ya malamu et puis tokozala manso que commune na biso ekendaka eyeba na kwa kokende biso ya bino yango oyo donc mosusu eza te donc bokosanti bilengi nango bokodécouvrir masolo ebele bokomona makambo ebele donc esepelisa bino elongola bino mwa basusi banini donc site na bino yango oyo boyoki yango bisu bisu bisous 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 Bulukutu te Yena Congo Swiss TV Bulukutu ça c'est du bio et nous là que Congo Swiss TV c'est du bio kuna tobiaka ya ba chambre froide de vraie information c'est Congo Swiss TV Bulukutu et yo ka so ya Congo Swiss TV Tsunga Oui, bana poto, bana bipa union saison bino bolanda biso. Vraiment, vous avez zapete bolanda Congo Swiss TV. Yango ne peneza masolo ya malunga, eza na makambo pene ya malunga na kanti boza décider. Congo Swiss TV, Congo Swiss TV. Na gangi bafwe